Te moto komonisa mpasi kanga ye. Yango nazolinga te okende mosika nanga mama. La vie nanga mobimba ye mbonga etambola na esprit na yo. Rigani RG Batiki ngeza lokola soso batiki epene ya bakombe kombe. Frédéric Lendwe Azata na assurance kovivre te. Assurance nanga eza yo. Oyo jalaka pene nanga. Baby Patra Nangona monaka eza lokola mwana bapesi ye libele ya tango. Jonas Mwandelisa Motema nanga ekoma kosufere mingi na bolingo na yo. Wilson Luka Chancy Tukila Wisi Berti Président Papi Moutombo Merveille Maestro Strong Congo. Bien, très chers amis internet, voilà. Dès qu'on a bien, tout ça, Darlene. Ah, bah, Darlene, bonjour. Bonjour. Alors, bah, tu vas biso, so kokyo, ça, quelques mots. Il y a le bon, le bon déjà. Premièrement, on a fait si bon beauté. On a invité Bango à s'abonner à la chaîne YouTube et Makambu TV. Alors, Darlene, le dans année c'est moi qui invité na plateau na parce que na yo to présenter émission ya lelo. Je pense que balana na biso bako porter ezali apport na bango na l'histoire na biso to robeta mais yo pe na bandiki non oko zala pe na quelques mois oloba. Oui. Bien sûr, donc c'est que quoi na yo na balana na biso. Oui. Bien très chers amis internet, ndeka na biso que histoire ya lelo za un peu. Pas si eza na serment kwa bingi biso alobi na ngai maestro Mekako voilà Mekako tout ne langai na batu pas sunga pe na histoire on a problème on a na yango ndeko na biso azana kini awa yazana kini awa alobi maestro un jour na kewenze akutana jeune mon boy aneka jeune mon simple a dérangé ngai et puis na dérangé ngai à cause ngai adresse na ngai numéro na ngai téléphone na pesa qui on a pesi et puis ayo tsinga ku tsepa na biso tango yo tsinga tsepa na biso et yo sala que to ebani to sel pe connaissance normale to komi au monde na biso pen jour ayo linga ngai kaneza la ngai da balinga. Oui. Pas combien de personnes déjà? Beaucoup. Beaucoup. Bon, c'est pas balinga mais balinga quand même. Balinga quand même. Balinga puis solo. Là, je ne sais pas. Là, tu ne sais pas bien. Je continue mon émission à lobby. Maestro, tout ça, une connaissance normale et puis qui n'est pas mal, hein. Qui pas mal, et puis on a tombé vraiment amoureuse, on a tombé vraiment amoureuse, et puis ça là que non. Après quelques temps, moi mobile wana, ayo ben sangé pas na bango. Bon, pas na bango, ne soyez bien quoi, ne soyez bien ba ya ba leki ba maman, ba ben comme soit bien sangé pas na bango non, tu viens ba nini, tu vandi na petit, ayo tu quand on a moi ba boutou, moi ba 21h comme ça. Alors le balangani que non. Tu vends des ala qui wana na la bêta de loterie, na gagner na DV loterie, na ça la dimanche, démarche na ngati c'est combien à niveau il y a interview et puis interview et bimaki et si la qui na ba ko remettre ngai visa na ngai. To ba remettre ngai visa dans l'année ko lukambongo ya billet et puis du derbo na zada na bonga billet samedi non ça nini non kende États-Unis. OK, les États-Unis samedi oyo. Pour que les États-Unis samedi ou non que les États-Unis samedi na pour ça moi si on a quelque kotika c'est pourquoi na boya ko yebisona nous pour peut-être comportement ko cause à la malam pour nous baka que non na que les États-Unis alors mais la monde que ça na yo bien donc c'est que non que les États-Unis mais on a bisio na ko bala yo et yo ça la pe que non moi na mobile ayo que les États-Unis tant que les États-Unis abandi ko travailler kuna pa yo sala tout consort après yo tinda mbongo ba yo kangela ngalo pango ba botine ba ya pe pa na biso ba kanga pe ba lupango ba kanga lupango to kanga pe ba photo to filma tout consort normal alors tangu et yo sala bongo ta ba yo kangela lupango ba yo confirmer que non na comme la confirmation que non na za mobile wa ko bala ngalobi tout consort alors na côté fait moi bolenge moi ba malam yo vivre lo lengi moi ça ko vivre na kene pa belle famille na ngai na zo apetan ya osala là-bas misala na sala na va vivre bien na mutunyo surtout là-bas mais et ko sala moi ba moment e ba temps moi mukie ko leka boye famille na bango surtout ba komaki ba changer maman na bango a changé
yaya balé kiné ba changer ba ndekone tout ba salini ba changer. Et comment ça y est boy ba olambo sunde na ya mbote do so ye wana yo tana peut-être ba la TV boy ko tu pesi ba mbote ba pesi mbote mutamta sani abalu kiné longi na abalu se longi na TV to le ba no sala ba tiki yo pe na bongo na comprendre te ce qui est problème ezala kiné. Alors petit à petit ça là que non maman ba pena comme quoi afficher ba lo lengi ngoti et akomo benga ndumba akomo sala ba bilomo be maman akomo soigner sangai ko mingi bika kineza la ka comme que moi chaîne de parole na maman bango tout comme ça après aller na yo comprendre que non awa et lui ezali sous-souté alors on consomme bengi moi mobile na oyebisa moi mobile balanga yo e bali ndenge nini OK ko soana na maman na biso ngabi na soana na maman maman bisinga que non yo zo respecter te babilo ko na Myriam na tangi comme minio ngana ko bal na yo ngana na ko voilà na tangi kombo te na katang ye nyani yo na yo nani boye yo zo banga mama te wala za mama na ngai yo ebi wete na bi papa na ngai na sali mama eloko te ngana mama to soana ta ko to ko soana te na soana sa mama pona nini na manke mama pona nini. Alors mobile joue mususu to continue na biso pe mukomususu na butu boy ba iner mobile yo benga ngai bengi nga bandolo balanga o tu vois tindeza bongo yo ngala moni ko contenant sous sur ngai te ko contenant sous sur ngai te mais sala nan okoki osala sala nan okoki osala ngana concentrer na vie ma campagne libala ndeto yokana ki zila nanu ngana sa no makambo na koki osala mais na yiba ndenge nini ya osala mais zwa $300 oyo soko sala commerce soko sala nini sala mais vana nanu bongo swenza masungi to sala nini non bala après wana na tunie papa problème ezani problème ezana ngote na boyi na ngape yote lo mon côté mais saka ndinga na lobby ba deko na ngai moi mobile na ekotindela ngai $300 nazwa pe $300 na ngai na sana ngai on elote na 26 na ngango ba mobile benga ngai lisusu te so bengi boyamba na lisusu te so abia yambi pe bon soani ka bungu so ki pa boti na ye kuna boyo donc ata mbote kutu bandima nde lisusu te so ko zaki bandimi ba beti karame bandima pe lisusu te au moins so bendika bo moi ba komi dede ba komi mituna nini nango ba komi ko yima na mtema na bi ngai awe loko susu ya sala exact. Alors naki kobena na nganzo to nakina na ngape lisusu te na mivandisa na ngai mobile abinga ayote so yo bengi te piso yo bengi solution telo lenge mobile ko benga neto no so liboso ti na yo comprendre na bi loko pa isenga ke non na sala on na sala na comprendre ka mina ngani na sala nini na tika na ngai na tiki na ngai pe na yo linga jeune garçon mon bon ton linga jeune garçon ngoma kambuka ya bongo na Kinshasa na isani na yo tika na bi bon na occupé suma mibalité na luka na ngam sala na sala ni na ba na travailler na ngai ndende ko na biso moi sana ayo tika pe mobile wana mususu ayo akomi osala na ye na supermarché mo quelque part na ça na supermarché wana quelque part ayo kuta na moi mobile a client kande ba kotaka asololi na mobile na bien mobile moi c'est pas na PC carte de visite na ye mobile na sengi numéro na téléphone PC numéro de téléphone mobile moi comme benga yo tala ngai na za na flat boy il est qu'à 5 jours maestro na kenda na ngai te na kosaika na oya alors 6e jour na ngai sa nini na bina kina pe kotala moi mobile na kepe pa moi mobile kutu na kuta ni na flat na ye episinga na fanda na ya na mbetu boybo na tena vana na mbetu te avant na fanya na kit na fanya na kit wana ya fanya na mbetu na henga na fanya na kit mweza la kiwana na flat na to ko mo solo la to solo li papa ti ayo sa nini ayo linga ngai tango ayo linga ngawana ngape na yo linga na ngati bon na linga na numte na sala ni na tikila ki na c'est na pesa na ntana na tala kana kutena mo ma problème mo boy mais na ebine na ko sala atike ngata na pesa sous une semaine na yo tala ya binga ngana kinda na ngate abinga ngato sur la kala téléphone si na téléphone pe kana yo répondre que oui je suis d'accord tout consort pourtant on a qui d'accord comme sous na ki hôtel sous na flat na ye bon ya va na nega na mbet na ngana va na pe wana akabeni ngape mbongo tout consort vie normal. Alors mon sous yo yebsanga onde na bwengai na va na Kinshasa te na va na France na zunga na ngai France na zunga France mais ndabwe na bota mwana moko to boya na mwasi na ngai mais yo na sa nini na bala so na bali yo na yazo mbona ya bala yo so na bala to sa nini okende o rejoindre nga na France. Alors yo sala ki nota mwa mbala na pe ayo zunga na France mobile na nga oyo wana ya États-Unis akomisu ko benga nga komisu ko so sanga bien
oh nanya yeza ndenge nini boy yo fola sala nini to na tina mbongo ba ya bala yo otina mbongo ya bala nga ya fola tina mbongo ya bala yo nena boy place na sala basala nini be exige nga fona bala donc nena boy fona ya bala yo fo olanda ngai awa bande ko na ebisi bino na minute yo tant mo bala na ko kake non baba ndo bala nga bwale oyo wana pa kena ki France wana akomi ko lukati na mbongo ba ya okangela nga nde lupangu donc moko tina mbongo ba ya okangala lupangu oya États-Unis azoti na mbongo ba ya sala nini ba ya ko bala ngai et c'est pourquoi maestro na minute na komi troublé oyo wana ya France wana na yebani na yete to kuta ne kaka mbala moko boye na na supermarché alingi ngai diku akomoluka asala nini abala ngai makambo asala na France na yebite elo baboya na mwasi na wana na yebite o atikala na mwana moko menga pena na bali na ngano na boti na ngai te. Alors problème na ngezali nini oyo ya États-Unis azana posa na ngai abala ngati na mbongo pa boti ne ba ya ko bala ngai officiellement en fait na sala nini na landa na États-Unis mais oyo ya France awoti na mbongo non ba ya sala ni ba ya kangela lupangu kutu na bisaka ke nonga kangela susu lupangu te po da bakangela lupangu jamais na quartier na vandi ba ya mbamona ke no bakangela lupangu deux fois et normalité donc c'est que ce qui ko bala ngai faut que luka ko ya ko sala ni ko bala nga mbala moko. Alors il y a bisava na luka mwana ya sala ni na ya bala yo avi ay ko tika makambo ya kanga lupangu awa luka siko moyen ay sala nini ay bala nga mais aux États-Unis il y a déjà prêt à lobby azotinda déjà mbongo ba ya ko bala nga. Alors maestro na mitu na komi troublé aux États-Unis wana di moins na yebiye puis to soit en temps il y a Rosané pena ensemble ya koyebana mais oh il y a France to zo pena temps ya koyebana na yete mais azotina mbongo ba ya balanga bandeko basunganga na sala nini et pas yoana bandeko obozola na biso ndeko na biso asa troublé a éviter andi ma mobali na ye wana ya États-Unis natina mbongo ya bala alobaki pete ke na boyo alobaki na ye zalanga no bongo total makambo so na mona la langue ça va to sala nini na tina mbongo ya kubala yo ye wana komi prêt alobi nini aya kubala ngai. Alors ya France ye na tozui pendant temps on va l'ensemble était mais du moins a bota déjà ça peut na moi na ye kuna na France yango mais ça na pour ça sala nini ayako bala pengai. Alors bandeko bosunganga na sala nini et c'est pourquoi j'avais voulu présenter cette émission premièrement avec notre circuit dans notre plateau. Elle est belle hein Darline. Voilà, avec elle que nous allons j'avais voulu bien y a présenter émission Oyo bino beaucoup réagir na ebi ke beaucoup tin de la biso ba message na bino ndeka bosalaka na numéro na biso ezali wana au bar de l'écran beaucoup tin de la biso ba memo na bino ba message na bino ba apport na bino to ba soutien na bino na lolenge yako tin de la biso message entre temps beaucoup peut commenter na émission na biso to na carte ya chaîne na biso eza makambo TV. Mais premièrement ndeko na biso Darline yo déjà au portrait déjà Pierre Nayo, il y a déjà osé réagir en direct, il y a déjà osé ça, Ezali soutien Nayo. D'après eux, d'abord, les solos d'abord non, na tout le monde tout ce que l'ingénieur mais les solos d'abord il y a serre na biso Nayo monia ondene. Bon, ils ont histoire moins que ça compliqué, mais toute chose ils ont une solution. Comment tu n'as mokili ya ils ont une solution non. Mutu problème il y a capable mutu mais mutu nous avons appelé les capacités à trouver toujours solution. Et trouver toujours solution. Alors je pense que au l'histoire de début jusqu'à la fin. Oui. Vous avez déjà la réponse, vous avez déjà un soutien ou européen ça. Bon, ce que je pourrais dire, ma fille, c'est elle qui vit la chose. Biso toza yé mutazo vraiment personne encore azam dans yé mutazo subir nyonso. C'est elle qui a vécu ba humiliation na belle famille na yé ndi mutubande ko saboter. Pour moi déjà elle doit beaucoup réfléchir. C'est une décision bazouaka bongoté. Elle doit essayer de balancer, de voir le bon côté, le mauvais côté de tous les deux parties. Elle doit juste essayer de balancer, de chercher à comprendre qui l'aime vraiment. Non, on ne le voit pas. Peut-être que le premier homme, ce cœur bien, c'est parce que il voit que ça va déranger la balle. Ni t'étais ça, peut-être que peut-être que c'est l'homme ou mon âme pas vraiment, il n'est vraiment vraiment ce que j'avais à dire. Alors elle a dit que non, oh qu'on appelle la zada la mwana moko. Babota déjà abala qui déjà bala ala mwana pe moko. Sikoyo a évité pour la nini
moi si wana atika kina mwana wana yakendaki elopi ya banga ya mwana. Bon, kozana mwana déjà c'est pas un problème pour moi. Un homme qui a un enfant, ça arrive au bout de 6 mois, si pas quelqu'un koufa ou soit il y a eu de mésententes, bakabwani. C'est pas ça le gros problème. Ce qui bat étape à fiançailles, étape voilà, ces étapes oyo, le conjoint doivent se connaître. Se connaître mutuellement. Naïba des fois oyo, naïba kalita oyo, c'est ça vraiment l'essentiel étape. Il y a fiançailles. Alors, et ils n'ont pas eu aussi le temps de vivre dans le fiançailles, c'est ça? Pour moi déjà, je demanderais à la fille à apprécier parce qu'ils a poto quoi. Elle doit vraiment chercher à trouver le temps. Il y a quoi bah monto au alingi à s'engager parce que c'est pour la vie. C'est pour la vie. Alors Darlene, quelques derniers mots nayo pour l'histoire et puis déjà moi quelques salutations à au balanda kibiso et ça la moi bien et puis tayo ibika parce qu'il y a tokuma déjà na sukaya émission na biso fo bande qu'on a biso wana ba réagir. Bon, pour moi déjà la vie est un choix. Ton choix, le choix que tu fais aujourd'hui déterminera ton avenir. Bon, un bon choix sera le fruit d'une bonne vie. Si aujourd'hui tu fais un mauvais choix, tu détruis ta vie. Donc fais un bon choix et ta vie sera en sécurité. Mon mot de la fin, c'est que je salue tout le monde qui me connaisse. Je salue ma maman, mon papa, mes frères, mes soeurs. Je vous aime bien. À plus. À plus. Bien, très chers amis Internet, je crois que nous sommes déjà à la fin de notre émission. J'étais très heureux de vous présenter cette émission. Je crois que ma sœur, là où elle attend vraiment impatiemment votre soutien hein. Aozi la pena ba soutien na bino, aozi la pena ba conseil na bino, aozi la ba idée na bino ko uta du part au notre pour que azala bénéficiaire na yango. Alors na conseil na bino bo s'abonner massivement à notre chaîne na biso eza Makambo TV pour que bomona ba biloko boy enfin que ba émission et comme la kayo autant réel. Wana na monde déjà le vieux Eric le destin, pourquoi pas Jano Bamba pomme de main, sans oublier madame Inès Kayembe, le vieux Patrick Ndendaki, pourquoi pas le Viendo du nouveau riche, hein, Balobi Platini Milano, pourquoi pas celle qu'on appelle Jessica Dioda depuis France. Je peux pas oublier ou je ne peux pas mettre fin à cette émission sans avoir remercié Ritz Lokate, Balobi Ritz Lokate, la Miss Noire. Je remercie toi-même aussi Darlene. Je vous en prie. Vraiment, donc c'est que vous s'abonnez, vous êtes la fidèle na émission na bisoto sungayi. Non, c'est là-bas commentaire na bino, non, c'est là-bas message na bino, botin de langai et puis de qu'on a biso asa la penza nini. Voilà, ezalaki votre humble serviteur merveille Kodituka, le maestro de la presse congolaise, sous le patronage de mon boss André Ngambo, pourquoi pas madame Chouchou Ngambo, ngai na bino to mona ni susumbala ya sima soki yesu azongite. Mais yo posa na problème wana posa bande ko ba sunga na lolenge o tutanga kombote mais ka continue la biso o ezali problème na yo to ko beta yango aya pe bande ko ba ko sunga yo ngana bino to mona ni mbala ya sima. Big up.